Ok. Go. Action. Voilà, merci beaucoup. Bana poto, bandeko bolanda biso. Vraiment ebele. Nasi ndenge tosangani boeza nango pamba te. Bandeko ba fanatique ya wenge musika. Maison mère, boso benga biso vraiment ebele de partout. À faire ba vidéo ya Pacho RFI o azosala pona ko insulter. Ouais, ranson na mama si deji mampata. Donc boso benga biso ebele, mais biso toza na pouvoir mon côté. Ya kokota masolango parce que Pacho ye moko ayebi banani baza sima na ye, banani bazopesa ye force ya koloba biloko wana. Moi je pense eza makambo biso vraiment mingi ya loba te, mais moi conseil muke bandeko na biso ba journaliste ebele o bolanda biso e kosala bien ndeko na biso Pacho toluka ye tomeka kopeseka conseil po toomona eloko ya oloba kuta eza te parce que bato baamie place ya olobela makambo yango eza bandeko na biso ya wenye muzika maison mère basankara de kunta bapapi kakol se bondo ya machine babiro pene ya wenye muzika maison mère biso toza awa mpona conseil kaka tokosenga violence ezala nango te. Bon ndeko na biso Pacho aza pe mutu peut-être pe amoni ke non aza na ba raison oyo ezofera pousser ye asala makambo oyo azosala me na musala na biso esali biso vraiment bien te yango bomoni tosangani na biso awa bandeko bolanda biso na poto Malika soki akozwa parole esa pepe. Bon ngai mpona problème ya bonjour d'abord na bafani tout botala biso mpona problème ya Pacho je pense que Pacho aza fort na biso tosalaka ne mosala moko mais ya niveau ekomi ya kofinga wera to mwasi na ye namoni yango eza essence te epuis namoni yango eza kolakisa éducation moko ya bien te parce que yo ya mosala na yo na tv quelque soit osutenaka bato ya ekolo na yo ndenge elobaka nango ye moko soutenir bato ya ekolo na yo tika mpe bato baza ekolo na yo te basala makambo na bango na ndenge na bango en tout cas epesi mabe tokoki koencourage te ke mabe elanda ye to bakanga ye to basala nini mais fo toyebaka ewera mpe aza na famille na ye aza na bato barespectaka ye aza na baleki na ye mapata mpe aza na famille na ye alors wera kozwa décision te mais pardon mais famille to entourage ya wera mpe bakozela pati mpe décision donc biso tozana eloko oloba te totika l'état mpe azali nzambe basala l'état pamba te l'état mpe azali l'état kokata mpe likambo yango mpo ekende bien parce que biso toza na pouvoir te na kati ya makambo parce que ti makambo wana nyonso ye aza assuré ya kofinga ma mpata te kofinga wera seke aza na derrière na ye aza na moto oyo aza koencourage na makambo wana bon peut-être so esengi mpe l'état kata likambo batika mpe l'état kata likambo comme ça to bamona bato oyo baza koencourage na makambo wana nyonso donc merci Malika boki conseil Malika apesi parce que biso ezosala biso vraiment étrange kotala ndeko na biso azozwa courage ya kotenir bapropos oyo azotenir bandeko ya wenye muzika maison mère bozosenga biso bozotika Pacho kaka boye bino boya bajournaliste bokosalela yango baanalyste makambo ya osala bandeko mosusu bazela ere bakanga Pacho nde basala baanalyse swati ya kobimisa weranson mutu mabe bon oyo eza moment ya kosala baanalyse ya kosenga ndeko na biso Pacho asala baémission asexcuse wera aza grand frère na ye po oyo ye asali eza bainfraction moko grave déjà kozwa lider ya monene neti wera na baémission wera yemba nzembo nini wera asala eloko te na musique tandis que wera abongisi mpe bafamille ebele nayebi te Rihanna so kopesa Pacho RFI conseil vraiment na okota vraiment mambo wana te mais eza mpasi Pacho RFI ofinga wera po ye asala nini na moko lo te wera aza grand leader ya kobanda te obandaka azangi eloko osala abandi na kofinga wera Pacho RFI siko bato baomona wera mabiso wera akangiso me nga naloba wera aza mabe te parce que kolongola wera musicien leader amutu personnalité ya mutu na mwasi na ye na famille na ye ezwaka na otan ofingaka ye ça ne se fait pas Pacho alobaka aza mutu atanga kenpiana soki aza mutu atanga mpela ndenge alobelaka mutu akobanda ofinga wera te beaucoup de respecter la master. Mais c'est je ne sais pas, je ne comprends pas Pacho RFI. Au fin de bateau, il y a un mari sous invité à comment les gars au fin de bateau. Donc pour les hommes, on a YouTube pour fin de bateau. Si on a vu sur ma PC, on met ça dans le film. On commence à valider. Finalement, Aza Wapi. Et à mon moment, on a commencé la campagne avec le gouverneur. Car il y a mon Pacho RFI. Il y a une position de caméléon. Ça n'a pas de sens. En tout cas, mon confrère Pacho RFI, grand frère, on a H. Est-ce qu'on va bien confrère? Alors, tu vas continuer. C'est l'info mot. On a basé le bureau à Poto. Bandeko Belé,
na États-Unis bato babengi biso bagotie mascotte baza ya kotomboka na ndenge bablagi te mais Pacho aza mwana mai na biso tomeka nanu conseil mpe nameka apesa mpe mwa conseil na ndenge atyombo akateli nga langage alobi oyo eza époque na bango ye aza tribal donc ye ndenge aza boye moto ayokangi aza te oyo eza époque na bango bon biso kama époque na biso baswahili esi esili ndenge Pacho azo ignore alobi époque na bino baswahili eza ya kovide problème eza nango te tribalisme non eza mambo tribalisme te tozo faire comprendre eka que nos personnalité moto babebisa yango te et puis poto atala mpe bato kofinga ye mpe Pacho ok loko ashupe moi message esala biso vraiment en tout cas bambote na bato tikolanda biso déjà nganga naloba vraiment mpona Pacho arefinga mpe na ngai babete nano mpona makambo banzoi wana babeta na Pacho mpena bafana wera kini bozana wapi po esalanga mpasi to na fandi neti Pacho RFI ozofinga mokolo ya mampata moi tokoti ozofinga tokokretia ata wera tokondima mpona ndenge musicien c'est normal po bakritike ye donc koti ya mampata oyo aza mapaster page ne kuna na emango ateyaka sikoyo koti ofinga na mwasi ya lider mampata asala o nini bano finga ozoloba mpo ozofinga un grand artiste na mwasi na ye ngai na osenga na mpo bakangise po beta na Pacho RFI mpe na ndenge kini bobeti ye après bon détendre parce que mamba juste pour maman justice en tout cas côté on a encouragé pendant l'oration on a raison pas tu as monté au pète parce que kaka Pacho alobaka na yeke loka yo kuto salaka no lesbienne yango en wana motema ngo bimisa le loke ba beta Pacho besoin violence que toi on a besoin de chakinia kutu bafinga ngango mwato les gens pour na Pacho alingi ke oyeba ya feta da note yango komo ba lesbienne ou pas lesbienne ya vie na nga déjà mais Pacho RFI ko finga non ba déjà bien sûr au chrétien ta ouera na ndenge musique c'est parce que wera déjà star on compte ce qu'on a moi ça au petit même moi ça wera respect faisant ngana osenga ba tête non Pacho RFI ko ba ministre comme la justice appelle ali ni bongo bon Jobe qui frappe encore pe akoloba te osenga nde violence ezala te makambo ya kobeta wana nde eza mwa mabe kani na kati te pardon osenga violence ezala te entre taille déjà osala violence oyo osala eza violence moi c'est bato pena eza responsable aza na bana na ye eza violence pourquoi pas ye mpe basala violence bon sala ye eza obligatoire parce que eza loi ya nature personnalité ya moto kobebisa yango te parce que toana video mo te tomona wera asala Pacho RFI tomona te ozo comprendre donc pour dire que Pacho aza na droit finga wera peut-être ana ba preuve peut-être basakala basalela peut-être te na biboye ta mosusu toza kose comprendre te tala nani ken oyebi ke wera aza leader abinisa monde akanga monde donc ça dit que non yo so confirmer ngo mais Pacho na video alobi wera asala elo te na musique Pacho na internet asala nini Pacho na internet asala nini oyo dérange ba ye asala elo te na internet dérange ba sikoyo bino moko kaka awa bozo encourager wera ameka ko punir Pacho mais ba apesa punition bino moko ba journaliste bokosala sur d'émission ba analyse journaliste moko ta kokende kobetela we rapport mpona Pacho RFI oyo eza kodéshonorer bamusicien na biso bamusicien na biso baomérite valeur baomérite respect en moins kazala musicien ya base to musicien ya parce que bamusicien babase mpe bazali ndima kotene na potopota buzoba mais alukaka succès mais we rasala biloko wana te donc faut to respecter mwasi na ye azomérite respect kotala déjà ndeko na biso Pacho azoloba azomibenga aleki ya papa chéri déjà est-ce que jiba osepela bozoloba ke na Pacho amérité violence faut abeta map est-ce que jiba osepela peut-être jiba za est-ce que jiba za encourager Pacho finga wera c'est que yo loin informer biso que non jiba encourager non nazo informer te za analyste osala ya azosala makambo abatama na komba président na komba kebi ke papa chéri na wera baza boye ba master bandi loto ba master lipo mwana donc master toto bebe ndene lo wa yo ken ata na za moko te na moko musika so moni to funga na nzela ken oleka to permettre ngoti ene mona mukula ko permettre te Pacho afinga ka wera ko ya sala nini yes la ligne est Pacho RFI et puis ce qui JB a encouragé Pacho à ça makambo azotanga ba député otambola na ba député soit disant de ngobaka est-ce que ba député ngo pe ba supporter au ça makambo wana c'est ça yango to lobi faut azala pini total ba député o bazaka na simba na ye o ba encourager kaye donc il faut ça la mabongo en tout cas biso na part na biso en tout cas tozan na biso ne to na istengo moko tu bon merci Malika na moni bino ba basi bozi parole belé
bino souci na bino ezaka violence ya betama Jubek yo ko lobani ngazo sala ngama wake ko beta mutu nde mabe punition mso ezalaka l'état nde azui charge ya mutu Jubek na évité par rapport à l'image d'être le barra solo ba solo ti solo on te dégage ce que moi moi na sozo va vivre na njungu peut-être maman ne ana se tant que zo mona ke au chrétien mo konzi wanenga artiste musicien leader na nenga système au bibi boye bwaki mo konzi kuna au chrétien leader wa munene boye par rapport à nenga système idéologie au batami bo bwaki mo konzi peut-être asi eza abia tara bango eza époque na bango bazo régner tribalisme to kasa yesili ya lobe zali bon na yebite pona nga ami pesa bakangai asamba parce que kutana banjoi wera kuna na la zamba ba député baza manjaka manko ezali ba sénateur ba fanatique baza partout ole okutana na banyau soki ba mbwa baswayo mi pesa na yo mi pesa okende po lete bomba ka mutu na ninga mabete na ninga pacha ko beta mamabe si to tika likambo ba kutani ke yazo ba fourmi banjwa mona kwa théâtre to alboso beta maka to monaka pacho makila banini on doit ba reportage siko balaki ke tout ko betama nengo betama na muti donc ko betama na kwa nyama c'est le moment kende ko mitika na yo kende ko se livrer na l'état et après d'une manière au bomba yo ko protéger yo bosamba soki ba condamner bosambi yo na l'idée so gagner l'idée procès okope mananda kwa mungu faut ko yeba eloko moke ba fanatique wana basimba mutu ezalaka teke batindaka bango eza nde volonté ya sentiment ndenge bakomisa balidere sikoyo pato eza niveau basankara aza pe niveau ya sankara te aza pe ka niveau ya sankara te ye aza journaliste sankara aza porte parole bana différence ye fa luka journaliste awera nde baswana na ye trésor lumière bonjour na bainternet molanda biso omoni mpe nde bozo bakobeta wana ntango banzoi babeta na kombo banzoi bazali nani ya wera ntango babeta pacho mabe mo ekomi mo te ezalaka na motu awera kaka momo te par rapport à image ndenge wera lelo azolinga komona makambo ya députation makambo ya politique mo te image ne mpe kaka par rapport à image azobabavideo ya te loko bavideo ezali akangisi ye basambi bapresque afingaki akotisa ta kasho asali kuna soki pe 2 ans soki pe 3 ans et puis ça continue que kobeta na po eko esko maboko infraction est-ce que yeso pas wera ke obeti si mutu po nyo eki na détail tala tika ko amoni na pesa ke ko piso me ko makambo lobi makambo lobi na contredire yo mba moko obi pourquoi na contredire yo makambo o biso to loba awa ata totindi motu te motu tu aréagir na façon na ye parce que wera aza na bafani na ye ata wera atindi te bakoatake ye toujours alors moto aopermettre te ke non baboma ye to bakata ye non l'état zali na ye l'état zali aokata makambo na ye mais il faut boyeba ke tant que wera pas aza na bafani na ye faut boyeba kaka non na continuer na ajouter la idée malika et exemple mo typique bouti stade de martyr match à vite à la imana bataille malado sepela victoire na biso baye ko kutana na yo ozo ko finga imana ozo boya bango okobetama parce que est-ce que baloba et quoi la président que et lokola outi stade bata fibo bazwa ne lulu ne bayaka hey you les soyez bo bakutani na ozo boya fibo c'est là tout en direct landi yaka Zelash allô papa. Allô, Ken. Ouais, bonjour. Tu es Hollanda, papa? Bon, on a l'opinion, émission Bozosala, émission Bozosala, ils ont ma bête, ils ont ma lampe. Oui, oui. Ils ont cinq ans, ma fille, Mista Kouana, mi balé sur, Missadou, Batika, pour répéter que, ouais, la sonne a coquille qu'on bête qui ça. Et ça bien dit, yoke nos solo bat bien. Parce que nous, c'est que, oui, à Moutou, ya, ouais, la sonne, bon, madame, bon, si quand yo soki ye pas de soki pas de donc positionner malamu te
pour ceux qui battent protection par exemple obimisi banzo yiwana babamboa o batakakawana bababuki moko makolo nyonso nekele kaka makolo na responsabilité ya wela son kaka soki likambo ezali mbala liboso te nani toyebi bien que nani par exemple nani Belé afinga basi ya batu afinga ba responsable de mususu mais batu wana nyonso ba supporter yango pona nini bango ba ko supporter te wela so nazali vedette aza vedette donc azali homme public bakoki kofinga banda ntongo tipo kwa leader elingi koloba nini kasi yango mabe ya bango yo lingi kobima leader c'est vrai ozali leader alors leader azaka na vie privée te l'idée à la peine à vivre protégé, c'est pour nous organiser, pour qu'on se rappelle, nous avons raisonné mon pied trop. Pour qu'on ça, vous raisonnez mon tout pied, Azali fait mon aîné, dans mon canabiso. Alors, Azali public, il faut dire, ma fille, il a souka. Pour nous, la sanité, qui est le rôle, il y a Azali leader, ma copine a été, il y a Azali même. Qu'est-ce qu'il va me punir ça? Il va me punir ça, peut-être, administrateur leader, il y a le rôle qui va gagner caca. Ma président, ma grand homme, kaka simple peut-être Yamboka, pour réfléchir maintenant pour être des solutions. Merci. Merci beaucoup. Merci. Ndeko na biso apesi idée bien. Apesi idée bien. Siko biso to lobi bo. Yango na zo peksa journaliste depuis. Ngasko na compléter. Ngana compléter makamu père à lobby. Biso to lobby te que to zo encourager ba nzoi ba beta ye. Zela na moi na Turquie bande kwa Turquie pe ba bengi ah. Allô? Bienvenue. Oui, bienvenue to Hollanda yo. Vous êtes parti à Turquie. Ah, bienvenue. Olobi nini conseil nini opesa na o to sala direct. Ngai koloba boye ba choisa moi mokete loka zo sala eza mutu mwa zo tinda ya zo mériter obesa po we kaza munene. Kofinga we resango mabete me akokota mampata te sali tete mampata mba parce que on se fait la moitié. Ok, bienvenue. On se fait la moitié. Merci vraiment dans la réaction na yo vraiment ça so bien. Nabi ke ba na Turquie tout baza pepele. Mais ye bisa Jubek natala ke na lele fort, na lele fort. Ouais, azana Zolanda. Ah, to benga ta na téléphone. OK. Merci beaucoup. Alors, Bozolanda. OK, nina compléter na idée ya makamu père wana. Bande ko na biso msupe ba bengi awa. Donc émission o eza to ka mo ba biaza. Allô maman. Ah, obengi biso à partir à Paris, na habité soko zo biso en direct. Réaction na yo kozani. Naza penza en direct naza na France na partie à Lyon. Donc na bengi bino pour ya idée ndengi macha zoloba. Aza penza clair ya ko s'exprimer. Alors donc eza la vraiment idée moko valable te. C'est important de babeta et basala soutenir donc on a une raison mérité prison donc que pas que continue na maboko ya l'état nde azo contrôle na parce que niveau on a pas tu a commune en ya kofinga même na masse ima pas donc même si on se donne en d'accord ça vraiment d'accord na ngo désolé tout ça m'a désolé la comportement ya pas tu donc merci la diététique comme la voilà sukaka na niveau ya wera parce que wera azala leader bako ko critiquer bako ko sala nyoso pona ye mais pour la ko koma tina niveau ya mapata donc voilà pas tout ça na ko comprendre voilà merci beaucoup alors bon mon abande ko nyoso ba déplorer ba bi bo katanga te po wera zastia bako critiquer ye ndenge balingi mais ko koma na niveau ti ya mama si deji zela to kana bande ko na biso libanda allô maman bonjour bengi biso na Belgique. Bonjour, parlez plutôt pas. Kitambwe koyate, bonjour. Kitambwe koyate. Tu vas non plutôt parler. Et pourquoi il n'y a jamais Kitambo? Parler de l'obit. Kitambo, plutôt ngana mwana kimfula na Kitambo. Plutôt parler koyate. Toza simana yo.
Toujours quand maman, moi conseil na problème il y a pas ça. Conseil à Pacho à ça la 10 ans pour roi de la forêt Azan Mouni a été civil ma pata Azan de corruption Kitambo donc Pacho face à la 20 ans la prison la bâtie sous 10 ans Azan impoli Azan prend ma paix donc a mérité ango Maman wana ba ne ba pesa ba condamné à mort bongo est-ce que wana ça dossier ba 20 à 10 ans ya boite ye longina ye so tele longina ye lokola apesa bana komo Kisekedi na mwasi mama Olive alanda bango kaba kene kuna po Kiseke nani Amerité mo mwelo olobezate papi kakol ko kama wate biso bana Kitambo tolobi asala kuna kaka asa mwana mabe. OK, merci beaucoup. Tozo continuer na biso. Allô? Oui, allô, Tolanda yo. Kolanda tola zolinga olobela komo na po fula ye. Kolanda ete poso megolo bakari oteka komo na ye azuru pemba. Poyo tosimi Kinshasa. Soze bangote yo ozamo likolo poto za yo. So yo mego répondre bonkaba oberisi na solo. Yo tinaka tubek atini karaba priboso. Yo kolanda ate ko répondre bangote ko répondre manigite. Qu'on réponde paix, Nate Djoubek, Malela, Tolela Vilofort. Merci beaucoup maman. Alors tu continuer na biso. Tolobi boy, ngana compléter na idée père wana benga. Pardon on ken to pesa na vie. Ngana lora chute tolobi mabete droit à la femme. Tozo comprendre. Wera koki ko fingama. Wera koki ko fingama tanje so bali ko finga ye parce que c'est un star munene ya mboka oyo. Mais ma pata o mériter ko finga wana te. Pas mériter ngo pourquoi pas ça comme ça ya star. Jamais droit à la femme quand même pas ça mo bali faut appeler ça respect na biso ba tobota. Et puis ça mon frère Nzamba ma pasteur. Mingi to ça l'émission pour na bango. Allô bonjour. Obengi biso à partir à Belgique to Orlando papa. Oui loga. Omoni ba wana. Baonde mtu babibisi ndule. Omoni ngalanda baonde mtu bisa. Moi ba kali baonde mtu bazongisi bato na 3 chemins. Moni lelo so ndule bana poteza likolo ba wera wana ba mtu bamemi bangulu bazoba baonde kutu bakoma hotel. Oh père, tu sais mission refinga te pardon. Les émissions ya moi ba conseil et resala biso bien. Mais na moni ligne yango eza s'activer. Bande kwa France ipe ba bengi biso. Donc il n'a dit que Adèle Djoko ba coup danger. Allô? Allô bonjour. Allô bonjour. Oui bonjour. Oui nazolanda direct ya Ken Pianana. Oui tozo quand maman. OK, makambo ya bo comprendre na zamuta mangala te mais na si force kanga mingi portugais et dazolanda direct na bino makambo ya Pacho RC ya lebosona no Pacho aza impoli balobi moi oyo eza mwana biso bamama mwana biso bamama po tozwa mwa impere il faut barespecte biso ata moke toyebi ke bamisusu bakama na éducation bamisusu basieta me nga na bo ndeti ye atengama na éducation nayebi te aza na mwasi azofinga mama lokola ma Sylvie éducation nini oyo akopesa bana na ye wana oyo apesa kombo soki ya mama Olive éducation ezate. Oui. Donc mutu soki deja mama atengama. Sona kobetisa ye mutu ayokaka na ye na obeta te. Ngazala nazo merte kaka ba bomba ye quelque part ngola kstake ba tsaye na prison. Ba éduquer na nkuna pona âge na ye koki kodike na ba tate. C'est impossible. Oui. Ko amona na obeta kandi. Donc pour éduquer faut ezalaka ke akende prison na prison wana babetala bango ebe makasi te mais bakebisa ye kaka ombala nsima
abandela babuso bawana te. Merci maman. Avi nange ezalaka oyo mpe me nasepela mpe na Jubek na mosala na ye donc nde bozalaka wana boza en famille bocontinue eza bien biso nyonso tozalaka na nsima fimbo na fimbo nde makambo tobetanaka makofi tobetanaka makofi tobetana kaka bamakofi yango tobetango kizengi ana te mpo ye nde aza solo aliwa azolinga kufa na maboko ya bato me biso tolingi kosimba makila na ye te. Ok, merci. Merci maman. Alors balobi fimbu na fimbu epesi mpe Jubek cadeau tofongoli 100% pitopa le news soki bokoti wana bosabone mpo bapolémique ya bana tu oyo bafingaka ye wana bana wana équipe nationale ya mike mike droit de réponse ezala na 100% pitopa le news bokoti kaka wana en tout cas bosabone massivement bandeko tu bolanda biso na 100% pitopa le news. En tout cas, on a chaîne moko eza chargé pour na ba droit de réponse à Jubek et ça même balobango c'est que l'homme aura semé il ne mois so ça bande ko na biso ndeko na biso oh mbokani. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour Tempiana. Oui, na moni code ya Turquie. Myriam madame bienvenue. Ah Myriam, mwana lemba. Mwana matete, voilà. Ouais, ngam na yambaki yo quoi. Ah. Na leli. Ah, ouais, tolekisa moi journée, to sala moi émission, ça la bien. Moi journée, moi émission, ça la bien. Quand devine à par rapport à comportement Pacho. Non, c'est pas une année au salaire indirect boye. Pour aider ma biso tout, que ça va aider. Par rapport à Pacho, à salaire au moins à la té quoi. Maman c'est déjà ça fait mon corps à se respecter alors comment mon corps à se respecter. Puis il faut vraiment pas faire vraiment valeur. Voilà. En tout cas, Kofi Ngao, Pacho RF, Pacho dans la Fingi, non. En tout cas, tout ça vraiment contenté. Bon, ils ont vraiment passé. Parce que bon, puis jamais Kofi Ngao, même Ouera, dans mission, on peut se respecter. Donc, il faut pas faire ça de respect, il faut pas faire ça de respect. Donc, ils ont bien fait. Pour les Canadiens, Kofi Ngao, baza ba responsable, ko la yo nanda pour avant d'ici yo, et ça bien fait. En tout cas, pour la respectabilité. Ba respecter ma maman ya partout, et donc ils ont peut-être tout ça un mois de la femme. Moi c'est nyon to fa za les sikana. Voilà. En tout cas, ils ont vraiment passé. Ils ont passé pour la biso ba Congolais to l'ingalité. Voilà. Les politesse comme comment boye ya Kofi Ngao ba tu ko le kana ba télé c'est pas bien. OK. Là c'est pour la donc il faut regarder la relation. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup alors. Jubek. Ah. Elle a fait un beauté, il y a ça et au solo là. Merci beaucoup. Merci. Bon s'abonner pe na site na 100%. 100% pitopa les news. Merci. Ok, bon s'abonner à 100% plutôt pas les news. Ndenge ka bolanda biso bo s'abonner ça la biso bien. Alors Malika na moniteur stopper ka ba appel pour bandeko baza. Appel pour toute la conclusion. Bandeko ya États-Unis sikona tozui bango te to ata moko. Zela. Allô, on appelle vraiment Souka. Allô? Allô. Bonjour. Allô. Oui, allô. Allô. Hello. Mbote. Can you speak English? Yeah, you speak English to what? I don't understand. I don't really speak Lingala. I speak English, not very. You speak? Can you speak French?
Yeah, thank you. Bonjour, père. Yeah. Je te regarde. Mm. Je te regarde et je voulais te dire là. Tu vois ce que se passe là. Oui, oui. En tout cas, tout ça obligé. Oh, bazo benga. Allô? 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 Bonjour. Oui, non, Landa Obama. Bonjour. Donc, là, que quand on a tout cas de mérite, de la série, c'est vraiment pas ça. Il y a ça comme mérite, voilà. Aoumela. Mais la prison, c'est que les gens ont 20 ans, il y a 20 ans, 10 ans. Il y a beaucoup de choses. Peut-être que d'ailleurs, à que dans le centre docteur qui m'a passé qui se soigne, rappelle-moi mon ça bien. Ok. Ok. Mais voilà, pour la yomo, Ken, ngai na ko la film na olinga film na film na décourager de tout makamla de la yona maji. Ok. Mais si ka ko kota makambo ba utiliser pour mieux régler. Si la makambo kota makambo ba la partie ça musala la yo. Ok. Ça déjà la section le va la loupe ça le pas la bien. Continue musala l'autre bien. Et pour promotion va aller vous pas dire qu'on va contrôler promotion faire sauter. Non, promotion. Ah, promotion to ça la promotion mingi ya album soki ezobeta te. Biso contrôle ezobeta. Ngana ya pena makambo afali pona côté ya ben discipliné o bafinga afali ngana so na ndena ben discipliné. Makambo contrôle ku tezobeta partout na ndenga jeté. Oyenda dans le cours le cours ya Congo de Chande Fadi. Dans mathématika. C'est-à-dire. OK. Yo so le kaka ye. OK. Biso tabaka simala yo. Yo ba mo tradition. On comprend? Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, non, c'est nga to solo la pena no. Nana kanga na offense bo benga. Ba benga sa te pa loration. Ba benga sa te pa loration ça la bien. Pour choix exacté. Na mon émission qui na sti na sukara na ba appel. Donc ça so pena bien te mais to. Et puis nangana lobabo. Et puis na lobabo. Ce qui patio obandi ofinga bifingela dans ton auto melotoko. Tika otia komba fali. Parce que ba fali ba wera ba batu oyo ba fali ba respectaka. On doit comprendre. Tika kotia komba fali tia batu ya tribal oni. Ba tribalisme na bido kuna bosala kabanda kotia ba. Acha neti nani? Acha jibe. Acha jibe acha héritier acha bato ya zotanga ya baluba oyo. Acha mabele acha batu nyeso oyo ya kanga. On doit comprendre. Tika kotia fali na kati ya makambo fali c'est un homme à respecter ba grand na ye. En plus le problème est zaboy. Pacho na république eleki ozalaki kokumisa pe papa na so Kabila olobaki soko sombinda kupo ovoyage na mama Olive lelo komi ocritiquer bango komi ofinga no baswahili so biso baswahili to komi batu pamba tandis que baswahili batikala jamais kotia baluba mal à l'aise pena limite ke président nenga azwi pouvoir wana azwi yango po atia baswahili mal à l'aise ye moko alobaki na président ya congolais nyonso yo lelo soki oza na souvenir ya ndako mwa camion olakisaka beza basouvenir ya mama Olive baswahili kaka oyo lelo ozofinga eloko nga nasali remarque na baapele nyonso tout ozwi eloko bato basepeli nango te ezali pacho atie komba mama Sidesi na kati pourquoi balobi wera aza na star bakofinga ye eza neti badokter akimi atekaka centre
akofinga mame yo kofinga mwasa docteur akili mais est-ce que mapata et puis est-ce que mapata kofinga ma c'est normal ouais aza star déjà mais pour la kota komba mapata pas beta pato alobi boy c'est que l'homme aura on a ngana lobi boy tala kaka lokola ye pacho mwana na yo opese bango kombo Olive na Kabila lokola Olive na Kabila époque na mwana kitoko comme acheter bango ba kombo tala lo mutabongo pona ngaye mama si déjà ma patoza mama pasteur faut za muté munene satan na nyonso bokangisa pacho mais bokuta bato babeta ete parce que ko beta ete bongo pe ko pesa idée ko beta pe bongo pe ezabete pour la réputation na bino mieux vous bokena la police bosomo ko ba preuve ba vidéo ezali ndenga finga ti moi je préfère que na la police que ko beta bo na bi ya kana est-ce que makambo bino bo loba ya ko beta est-ce que mapata tia vane na ko imaginer que sur téléphone benga bato ba ke beta baza bato bana ba fan na bango c'est que l'homme aura semé, il ne moissonnera. Ma pâte a mérité de affinga ma parce qu'elle a moi ça ouera. Jamais. Aza moi si on mérite respect. On a compété pour maman papa na lobaki. Elle a sens de papa. Maman plus va si tobo tarabino. Un peu de respect pour maman pata. Maman pata ko comme li kasa to li kwa na mututa. Et puis na mérite au mois de la femme. Président ouais rançon na zo sokola bilement ma pata. Après eza mois de la femme, yo bato outo meli le toko et puis na stenga na yebisa président bino boy loko zo boka ka président na bino bino botale kira ba koya ba duba na lobi boy bakanga banganda tu boteka bangi na lo toko po mituna batu na internet zo les bisi pas tu aurais fait muta ba no pas tu na position te abana liboso papa Sandra Kimbuta ba kucha ko place za bana liboso yele ki Andre Kimbuta ya mais le comment ya bana ba boni kabemba pas finga moi parce que ngana moi si na bomba déjà moi après la bigre ko ba suma glock na maman na bande ko basi na leka basi pas bakanga banganda nyonso ya nini bakanga banganda lotoko esobebisa matukutu ofinga héritier ofinga vieux zacle mtasala biso ba tu continue lobi merci conseil toi